Et salamaki na se ya mvula ya mapamboli descente ya bandeko ya fondation Sauver pour Sauver oyo ekumba makaepa ya la dame de bon cœur plus que maman sociale maman Abiba Mimose délégation conduite na Junior Chibango bakitaki orphelinat assistante permanente à l'enfance défavorisée APED en sigle oyo ezwami sur avenue bypass numéro 82 bis na commune ya Selembao tikana ebisa bino ke bayambamaki kitoko avec un pacte paix idéologie. Comme d'habitude, bayaki maboko pambate, bamemenaki ba orphelin ba kit ya ba fourniture scolaire, ko banda na ba rouleau ya ba tissu ya uniforme ya pembe pe ya bleu, ba sac à dos, ba cahier, ba stylo, ba crayon, ba latte, ba crayon de couleur, ba gomme, ba fard chemise, voire même na ba kedge. Na micro ya magazine plus 243, responsable ya orphelinat APED, monsieur Charles Chimanga a communiqué qui boye. Bien, to sepeli vraiment to moni pena que ils ont vraiment famille parce que tout les bosso bana bazaki ba mousse ba comme la place est bien et puis rentrée scolaire to moni ba cahier ba stylo ba ketch en tout cas bana ba sepeli pena kitoko en tout cas biso to sepeli yango na tozo pesa no merci na ba geste ya générosité bossa la pona bana ya ONG APED bako bonko vivre le kola bana mususu ndako quoi ba difficulté énorme donc ndenge yebo et ko soulager encore davantage talaka mona moké année passée moka bunsa eketi siko soke comme 3 4 ata soke bungi o musuza wana et que ça saka na remercier maman Biba maman Andrea papa Joe papa Feli na soutien de bosuni biso ba ngana bandi na to anoza biloko musumi to sepeli ndenge boyeli biso biloko ekosunga mingi to sepela susu bosunga biso susu po toza na mutu muso asunga te karabino merci vraiment nzampa mulimi Kolongwa Selembao délégation ekitaki tina quartier Bibwa na commune Yantele et sika wapi bakitaki pepo na même opération na orphelinat Chari Secours orphelinat oyo ekambaka ba orphelin ba enfants abandonnés ba enfants de rue ba victimes ya ba violence pe ba enfants vivant avec VIH sida après avoir recevoir complet ya ba kit scolaire ba responsable ya Chari Secours ba communicaki boye na biloko ya bana kotanga to sepeli mingi mais mbala sima pe boko ya pe kotala biso atana mo eloko pe akolia ata ya moke po bokomela biso po tozalaka pe moya libumpe kolia donc to sepeli mingi to pesi bino merci mingi to tomeli bino ke vision wana ezalaka na bino kaka yawe nzambe alobi ke muto ya pesi mobola a déficit moko nzambe ceux qui muto a déficit nzambe ezali ke un jour ye a ko reconter ya munine pe ya kitoko pote asalili nzambe mukana nzambe lobike na Jacques ya lobike lusambu ya malamu ezali ya bato bazali ko kende kotala bana bitike bato wana nzambe aza kosepela na bango poete baza kosala musala na ye pe akukota makambo na bango ye pe akupambula bango na lulenge na bango baza kosalela ye biso to sepeli mingi to pesi merci mingi na fondation ye kotala biso e ko kanisela biso bana bitika bazalaka bazaka na mutu akusunga bango te kaka na biso bato nde tozaka na mayele yake tokende toleka boyi me bato baza ebele me nzambe aponika bino poke boye kotala bango nzambe wana zwa lukumo asanzolama topambuli fondation wana topambuli bino nyoso nzambe apambula bino akanisila bino na o bino bosali ata ya moke nzambe afungula ebele afungula bino banzela nyoso ekangamaki pona tinete mukolo mususu boye kosunga lisusu boye bosunga kaka wote partout bana bitika bakozala bokozala bato akosunga bango poete biso topesemeli musala ya kosunga partout toko kopona te yango wana tolobike nzambe wana pambula bino asalela bino ya minene na kombo ya Chari Secours topambuli bino au nom de Jésus-Christ. Amen. Na kombo ya fondation Sauver pour Sauver monsieur Junior Chibango numéro 1 à délégation atalisaki boye na micro ya magazine plus 243 biso tozali bana misala donc fondation ekambami na mama Abiba oyo azaka libanda ya mboka et lelo tozaki susu initiative oyo ya koya kotala bana oyo pona ba rentrée scolaire oyebi tozana kisasa toyebi lolenge nini rentrée scolaire tambusaka ba parents mutu et lokola bango bazali ba orphelin yango monaki tozaki initiative oyo ya koya kotika quelque chose pona bana oyo bako kotanga en tout cas topesi merci mingi na notre présidente mama Abiba topesi merci mingi na mama Andrea Curie merci mingi na papa Joe merci mingi na papa Feli
Moussaka. Donc merci na contribution na bino na aide na biso na aide na bino. Voilà pourquoi tu réaliser GSO lelo. Nzambe akanisa bino, Nzambe apambola bino, toyebi ke ezali mbala liboso te ko zape mbala sukate. Nous sommes habitués à ça, et on a une équipe mobimba pour la geste. Merci vraiment. Ah oui, tolo balisusu nini loboko oyelie saka bakata kayango jamais. Merci mingi na fondatrice ya fondation Sauver pour Sauver, Madame Abiba Mimose, la femme des bons cœurs, plus que maman sociale, pe bandeko nyonso oyo ba accompagnaka kuna na mikili ya poto. Pona kokokisa ba œuvre ya boye lokola Monsieur Joé, maman Andrea Curry, pe papa Feli Moussaka. Ozalaka na Kinshasa pe partout dans le monde, oza na bonne volonté pona kosunga borfelin, olingi s'associer na fondation Sauver pour Sauver, contactez numéro ezali affiché, tope boleki na siège social na bango, oyezwami na immeuble Celio local 334 na Petit Boulevard na 10e rue na commune ya Limete, quartier industriel. Kejo